Salut tout le monde, salut la famille. Na yeli bino sujet ya important. Batu baye barate Mobutu azwaka bokonzi ndenge nini. Ezalaka ndenge nini po Mobutu azwa bokonzi. Alors sujet na yeli bino yangoyo ya Mobutu kozwa bokonzi ya Mobutu ezalaki ndenge nini. Yangwana na yeli bino bo se préparer bo poussa bakiti bo ya bo vanda to solo la po l'air est grave makambo bomba ma mingi. Ba secret zala trop makambo ya nzambe eyaka na sincérité mais eyaka malembe to komi na tango ya kobimisa ba vérité oyo mokile yebaki te ngana zo ya pona olamusa bino pona kokomisa bino clair ne bozo comprendre te bozo finganga bozo bakiti bo poussa po na bible balobi ke nzambe nde atiaka ba roi nzambe nde alongola ka ba roi donc ki bo konzi ezaka nzambe nde atiaka ngo bino bolobi ke nzamba za mutu te mais siko to koyeba bokonzi ya Mobutu euta epa ya nani apesa bokonzi pe ezalaka ndenge nini. Voilà, nazotela bino nanu video nga nazotela bino botala nanu video wana soki bosisi ko tala video wana nde to koyeba likambo nde na kobetela bino sujet o nazana we important kokutana na ya Mobutu na ya Papa Diangenda wana Mobutu aza caporal bakutana na Papa Diangenda wapi na Kananga sujet wana na ndenge makambo ngwe bandaka na ti Mobutu akoma lelo ndenga zalaki ezalaki nani. Voilà, total dans nos vidéos, bongo tozonga. Témoignage oyo nazali kosala botala président de la République te botala citoyen zaïrois Mobutu Sese Seko Papa Diangenda oyo alali azali koyoka ngai abengisi ngai na ndako na ye alobi na ngai boye papa okomi mingi pona kosalisa biso bakimbangiste endimami na biso na bakimbangiste pe endimami na nzambe lokola asimbi ngai na maboko akweya genou alobi okali loba lia nzambe 1958 ye wana alali azali koyoka ngai osalisi bakimbangisi na ngai mingi okokoma moto monene pe soko komi moto monene kobosana bakimbangisi na yo te osalisi bango bo mokomi tango okoma mokonzi monene na maloba ya nzambe continue kosalisa bango batata bamama bandete ko 1958 nazali na émotion mingi nabosani date na sanza mais nayebi te ezalaki na 1958 okomona te tata oyo alali oyo babwakeli ye mabanga azalaki prophète na kati na biso makambo ye alobela mpi ngai yango esalemi ndenge ye ayebisaki ngai yango moto ayebaka te na kosenga na ye bolimbisi mpo alingaki moto ayeba te kasi tango naoki sango na makambo basali na ye na liwa na ye epesi ngai émotion na kosenga alimbisa ngai ekokaki ngai nabimisa yango te nabimisi mpo eyebana te ye wana alali témoignage oyo euti na chrétien catholique oyo atelemi mpo na ye prophète Kimbangisi. Merci suka ya maloba na ngai wana nzambe nde atiaka barua nzambe nde alongolaka barua kibokonzi ya Mobutu ezwami epai ya Papa Diangenda na ndenge nini Papa Diangenda ko nzambe te voilà na ko expliquer bino siko Papa Diangenda na Mobutu bakutana ka wapi bandeko na ngai Papa Diangenda na 1950 akenda ko travailler na Kananga abandai ko sala kuna nde akutana kana Mobutu azalaka caporal na Kananga Papa Diangenda amona kaka Mobutu abi mais jeune aza courageux donc asepelaki na courage de makasi nde abengaka ye bakuba kosolola Mobutu ayaka na ndako bavandaka baliaka ensemble sikoyo Mobutu azalaka na kisi na ye ya bangala kisi wana okobon ebongolaka mundele oza mutu mwindi okomi mundele siko Mobutu azalaka na kisi wana
Mobutu ya moko bongo na mundele akepe na ba restaurant mundele lié a solo lia seki azongi na ndako ezalaika bongo asala bongo papa diangenda ebisi atika tika ko bongo na mundele tika makambo ko bongo na mundele azoyoka te azo continue ko bongo na mundele mesana dia na rythme ne wana mkomsu papa diangenda ebisi omonika ndengo bongo na mundele mkomsu na compliqué yo comprendre ngo ta mona nga normal nde sikoyo papa diangenda abimaka wana Mobutu bongo ni mundela kina restaurant avandika nenga liaka na ye ake papa diangenda kina restaurant ke tili boso ya mundele wana Mobutu akei abi bonjour caporal Mobutu asutuki abi comment ko comprendre nga ayebi nga ndingi nini comment comprendre ki nga Mobutu pona ki mundele oyeba no yete kezaye oyeba te elekeliye ayebisiye soki o continuer na ko compliquer yo tika ko bongwa na mundele papa diangenda kenae Mobutu ayoka ite a continuer nkomso bongwa ni su mundele akena restaurant sali ba boom na ye ninga mesana kyango deja ibanda ke bien ya banda olingango azonga ndakubo beta prière boy beta prière ako kasuko zonga mutu mwindu tezo simba te ayebisi mwasi ne pardon kende pa tata wana ye mutu asalinga boye ake epa ya mwasi na yake papa diangenda singi papa diangenda beskills habibanda zolinga ameka kozonga mutu mwindu bezo simba te ayebisi papa diangenda pesi mbote pesi mwasi na mbote ayebisi kende koma kuna pesa mbote so pesi mbote akozonga mutu mwindu akepe apesi mwasi na mbote azongi mutu mwindu banda wana Mobutu apesa papa diangenda confiance azalaka na papa diangenda le confiance ye lisu makasi ayeko tika pe bakisi na ye wana ko bongwana ka mundele atiki pe bakisi za miki azalaki nango atiki akomi kozala kaka na papa diangenda akomi kotambo wana papa diangenda do akomi kozala 3 na papa diangenda yebisi ye boy yo okende Lubumbashi okende kotala tata nanga papa diangenda Mobutu akomi lettre azui apesi Mobutu kende Lubumbashi Mobutu ake Lubumbashi na Lubumbashi kuna soki po okota fona o critiquer Kimbangu donc tango komi wana kaka abanzi koloba wapi mutu azo déranger biso na Afrique ba complet abetika biloko bongo ale ba soda tango ba yoki ba fungole les portes nazana besoin na mona akoti tango akoti ayebisi papa Simon Kimbangu mwana na yo atindinga alobi boye na pesa yo lettre o apesi pe papa Simon Kimbangu mai ameli mai nde atangi lettre ayebisi ozana papier na biki wana bite ezate papa Simon Kimbangu abeta loboko na lokolo papier na biki esa nini ebimi akomi lettre akangi azui mema kende kozongisela ye et puis azana makambu ya koyebisa yo kende oh la la yo Deus papa Simon Kimbangu kiangani nzambiane yave wana siko na tangu wana azana nzoto na ya diangenda wana siko tala siko nzambenda sala mahamu na ye papa Simon Kimbangu na kasho me kote muso sala mahamu susu na kombo ya diangenda oh la la miracle wana po muto motila ye bango za passe zaka biso bapona minde ata kutu oyeba ngambo Kimbangu te me soko za oza mwana nzambe pona makweba molimo musantu bo beto yo histoire Kimbangu oko douter même motema na yo ebando pusa yo kaka olinga ko yoka yango histoire yango osepela nango okosepela nango Mobutu azongi na mukanda apesi papa diangenda tango apesi papa diangenda tangi mukanda wana nde papa diangenda ebisi Mobutu alobaka lobi okoma mutu munene makasi melika muna ebisi yo ko bosa na bakimbangiste te kaka ndenge aotolo bana video na yo nde sikoyo avanzi okoma na tango moko mokonzi ya mboka nani Mobutu yako koma président de la République makambo papa diangenda lobaka na ye ekokisani akomi président de la République mais siko tango wana papa diangenda yebisaka ye na video oyo ki bien alobi nini ke aloba na mokita bimisa te abomba secret abomba na ye secret ke bokonzi ewute pai na ye nda pesa ki bokonzi abomba secret aloba te
Yepe yango alobaka te me Mobutu ayebaka. Papa de Ngenda ayebisaka ye nini ntango akomaka mokonzi. Ayebisi ye mokonzi azalaka na Nzambe moko. Mokonzi azalaka na basi ebele te. Donc foza na mwasi moko. Pe mokonzi azalaka milangwa te. Mobutu akokaka yango te. Mobutu alingaki makambu mingi ya basi kwa. Donc Mobutu akokaki na mibeko ya basi ya mwasi te. Mobutu akokaki pe makamba milangwa te pe alingaki masanga. Bon mibeko bapesaki presque tout akokaki ata moko te. Mais abande kozala na Papa de Ngenda. Après comme na bata na suka nde bebisaka. Pokute comme série moko boye akoma koloba tozonga na authentique. Donc tozonga Papa de Ngenda yebisaka eke tozongela bokoko. Nde bata moko boye babandaka même ko linga te mona mwasa ta pantalon. Babandaka ko linga bitambala même mwasi ya Mobutu andako kolata mingi kitambala. Ando linga mingi bitambala, il faut kolata kitambala. Donc kozonga na bokoko. Mais comme ki na tamo ko Mobutu abebisaka. Akenda ko luka bakisi na ba enti kuna place makambu na ye ebebelaka. Nde yango wana. Eloko moko asalaka zaka tellement grave Papa de Ngenda silikela e makasi. Abisi oteki mboka. Asilikela e mabe. Nde sika makambu na ye ebebelaka. Nde Papa de Ngenda nana tombokela te me atombokela atalaka ki bokonzi na ye wana te. Atalaka ki president na ye wana te. Atombokela po ayebisa ye zela okosuka ate okene kovanda isika mususu. Donc na Afrika awa okovanda ka lisusu te. Okolongwa ka mboka oyo. Yango mona kata Mobutu ekokufa nde nzoto na etile lo etikala kuna. Donc ndenge Papa de Ngenda déjà alakaka ye ke manda na yo pe esili pe okozalaka lisu na mboko te okene kovanda na mboka mususu na kanda ya makambu oyo ye asalaka. Et puis Mobutu yako comprendre na retard ke abebisaki zoka nde ifale alanda kaka Papa de Ngenda ndenga banda ko conduire ye mais ye asalaki nini hayaka kobebisa. Sikoyo boyebisanga bokonzi Nzambe nda pesaka roi même na Bible nazongi ya suli kambo roi Nzambe nda komisa mtu roi Nzambe nda longolaka. Siko Papa de Ngenda yoko pesa ye bokonzi ndenge nini makambo eza ebele na yebisaka bino bakonzi nyonso ya mboka eza tata simoki mbango ye mutatiaka bango ebondimaka te. Tata simoki mbango atiaka bokonzi nyonso ya mboka oyo. Nakobakisela bino su histoire moko lisusu ya papa ya Fachi Beton, papa ya Félix, président na biso, président de la République. Na bakisela bino ka po comprendre. Tangu azalaki ko bundela mboka babengi se Papa de Ngenda na Nkamba abande ko négliger na sangi se bino skoma ya bokonzi oyo abande ko négliger abande ko kendete akipaka te. Donc omona obengi se me atindi mutu akende ko kende ye moko azaka vraiment na volonté te. Papa de Ngenda yebise mukolo mususu yo nazo bengisa yo ozolinga koya te yebaka yango na mboka o tikala kozwa bokonzi te ato forso matio kito tikala kozwa bokonzi te. Yango wana bomona ke abunda atikala kozwa bokonzi te. Nde tata Nzambe kolo Yesu tata Molimo Mosantu bavandi na Nkamba batali no oloko o balinga bapesa ye bapesi yango epa ya mwana po bango nyonso bokonzi bazwaka wana bazwaka yango avec bit. Tata Nzambe asala makambo na ye malembe. Donc atiela mokonzi moko yo kokokisa likambo yo kovanda opo kokokisa likambo yo kovanda opo kokokisa likambo yo oya po kokokisa likambo tito kokoma na mokonzi ya suka oyo kotambusa royaume Congo. Nde bomona ke papa ti akufi atikala ozwa bokonzi te mais mwana aye oyo yebalaka même pas azwi bokonzi. Donc mingi bayebi na bango te mingi bayebaka te boyebaka ngo bokonzi oyo eutaka pa tata Simoki Mbango. Donc sans Nkamba mawa tito koma na betape oyo so botai discours ya 1951 makambo nyonso tobona bapasi oyo nyonso ye déjà si alobaki yango ekozala bongo totumata étape par étape. Même na Bible babitumba oyo baaksida banini nyonso ilobama bokonzi epesamelaka kaka na Nkamba nulle part ailleurs bokonzi ya mboka opo oyo Congo mboka Congo
eza mboka oyo kotambwisaka mokili mobimba eza miroir la berceau de l'humanité yango moni nzambe avanda ana kati ye moko azotambwisa mboka ngo donc pour comprendre eza passe de faux zakana sagesse spirituelle o ozala mwana elembo ozala mwana elaka so oza ni mwana elembo ni mwana elaka pour comprendre likambo eza passe bando finga kaka obando boya kaka eloka na kosenga bino bosa ba recherche pour ko finga ko chola ko boya yana ngona tina mote futa na ngolo te voilà on a ngala la blanc yango wana bye tout le monde à la prochaine.